Nzambe ya bomo epe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Christ. Boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu lilobali ya Nzambe elobi nini. Ezali wa bino ndeko Tito Ngwanda. Lelo tokuyanula na mutuna moi. Est-ce que ba chrétien ba susu bako kende na lifelu? Est-ce que ba chrétien ba susu bako kende na lifelu? Toko kende na lilobali ya Nzambe po totala makomi po etelingisa biso to zwaye yano na mutuna moi. Po ete ba pasteur ebele bazali koteya bato ete soko Yesu Kristo aye sika siko lukane na zolo basiko ndakisa na zolo ba eke ba chrétien wana bazali na boyoka na Nzambe teningolo bazana kati ya masumu ba chrétien wana bakokene na lifelo ezali ndenge ba bazoteya avec enthousiasme, conviction. Oui, bisa bato ke mono oza mondimi oza na elimu esantu ya Nzambe mais soki Yesu Kristo azomi suka kuti oza na masumu to oza na kati ya masumu oza na boyokani na Nzambe te okokene na lifelo. Est-ce que lite ya liye ezali ya solo po eloko eza ya solo eza eloko Nzambe mokili azoloba so Nzambe mokili alobi ke eza lolenge lona eza ya solo soko Nzambe mokili alobi ke eza lolenge lona te alors eza lokuta elingo lobaki bango bazoteya mokano ya Nzambe te kasi yambo toyanula na motu na mona esengeli toluka toyeba bakristo eza banani. Bakristo eza banani? Bakristo ezali bato bazali na nguya ya elimu santu na kati na bango, bazali na likabo ya elimu santu. Bato bana bazali na Kristo na kati na bango. Tango yo oza na Kristo na kati na yo oza na bomo ya seko. Bato baza na Kristo na kati na bango baza na likia ya kembo. Ekomami na Colossiens chapitre 1 verset 27 ke bandimi bazali na Kristo na kati na bango eza likia ya kembo. Kristo na kati na bango kobanda Kristo aza na kati na bango eza kobanda na suki ti na nzongolongo ezali babenga na lopoto l'homme intérieur moto ya kati. Kristo aza na kati na yo. Ba disciple to bayekoli ya Yesu Kristo ba biangamaka ba chrétien ba Kristo pona mbala liboso na mboko babengi Antioche. Ezaki na Antioche nde ba disciple to bayekoli ya Yesu Kristo ba disciple ba biangamaka ba Kristo. Boko tanga ngo boko vérifier mon acte des apôtres, acte chapitre 11 verset 26. Acte 11 26. Ba Kristo ezali bato bazali na bomo ya seko. Jésus-Christ a pesi ndimbola a expliqué na évangile à Jean chapitre 5 na verset 24 alobi boy ya solo en vérité ce qui likambo eloba mimbala mibale na liloba Nzambe elingi oloba ezali établi et kosalama na solo ya solo na zoyebisa bino oyo ayoki liloba lianga pe andimi oyo atindinga azali na bomo ya seko alongwe na liwa po aleka na bomoi akosambisama te. Jésus-Christ alobi ete oyo ayoki liloba lia ye pe andimi oyo atinda ye. Motuna na ngai pana onde komasi de komobala nani atinda Yesu Kristo? Yesu Kristo akitaka ba ose na lolenge na ye moko te. Alobi oyo ayoki maloba manga to liloba lianga pe andimi oyo atindanga. Nani atinda Yesu Kristo? Ezali Nzambe mokeli nde atinda Yesu Kristo. Moto mona
à cause azana bomoi ya lolenge nini bomoi ya seko alongwe na liwa aleki na bomoi bato basusu bazana mokia bazotamba sozo de mort bazana bomoi te bazana elimo esantu te et po bazwa elimo esantu zana ba condition. Alors Jésus-Christ alobi yango so lingo ozwa bomoi ya seko la vie éternelle esengeli okaloba ya Jésus pe ondima oyo atinda Yesu Kristo ondima nzambe mokili oyo atinda Yesu Kristo awa aussi. Eloko nini moto esengeli asala po azwa bomoi ya seko? Eloko nini yo ndeko mwasi ndeko mobali osala po ozwa bomoi ya seko? Bomoi ya seko elingi oloba okovivre seko na seko atako nzoto epoli. Jésus-Christ il est toujours dans l'évangile à Jean alobeli yango dans Jean chapitre 3 verset 16 alobini abi nzambe wakila likona sa alingi mokili mingi. Alors nzambe tango alingi mokili mingi asaki eloko moko apesaki mwana na ye se moko. Mwana yango se moko ndi nani? Jésus-Christ. Liloba nzambe Jésus-Christ alobi te ke nzambe alingi mokili mingi nde amipesi ye moko te. Nzambe alingi mokili mingi loka alingi mokili mingi apesi mwana na ye se moko. Komo ni nani? Jésus-Christ. Pona nini? Po ete moto nyonso oyo akondima ye. Moto nyonso akondima nani? Akondima nzambe to akondima mwana nzambe? Moto nyonso akondima mwana oyo se moko ya nzambe mokili. Moto mona akokufa te kasi akosala nini? Akozwa bomoi ya seko. Nzambe nde apesi elaka alingi mokili mingi nde apesi se mwana na se moko. Nzambe amipesi ye moko te. Nzambe mokili apesi mwana na se moko Jésus-Christ po ete moto nyonso akondima na ndoki n'importe qui akondima ye akufa te kasi asala nini? Azwa bomoi ya seko. Alors po moto azwa lobiko esengeli acomprendre makambo ezelo lobami awa soki yo okonfondre mwana se moko ya nzambe na nzambe ye moko, est-ce que ozwa bomoi ya seko? Soki ondimi na kati olobi ke nzambe alingi mokili mingi nde amipesi ye moko po ete moto nyonso akondima ye azwa lobiko, okobika ozwa bomoi ya seko te. Po ozwa bomoi ya seko il faut sala eloko Jésus-Christ alobi na Jean 3:16 esengi oyeba ke nzambe akela likolo na se tata Yesu Kristu alingi mokili mingi nde apesi mwana na ye se moko wana Jésus-Christ po ete moto nyonso akondima ye. Tokomona tout à l'heure lolenge nini yo kondima ye moto mona azwa bomoi ya seko. Bomoi ya seko ezali nini? Jésus-Christ a expliqué apesi ndimbola. Jésus-Christ avant que akangama baboma ye aza osambela tata na ye nzambe mokili. Nzambe asambelaka te boyebi. Nzambe mokili asambelaka te. Mais Jésus-Christ aza kosambela. Jésus-Christ aza osambela tata na ye avant baboma ye. Bakanga baboma ye. Na Jean 17 alobi boye na verset 3. Alobi bomoi ya seko ezali nini? Bomoi ya seko ezali ete bayeba yo se nzambe se moko ya solo pe oyo yo otinda awa na mokili oyo yo otinda Yesu Kristo. Osenge na dictionnaire te po comprendre ma Yesu Kristo alobi awa. Yesu alobi bomoi ya seko ezali nini? Bomoi ya seko ezali esengeli koyeba nzambe se moko ya solo. Yoka liboso yango wana. Koyeba nzambe se moko ya solo. Nzambe se moko ya solo ezali mokili ya likolo na se na biloko biso. Na oyo yo nzambe mokili otinda awa aussi. Nzambe mokili atinda nani? Nzambe mokili atinda mwana na ye oyo se moko Jésus-Christ. Alobi yango
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ndeko mwasi ndeko mobali ko confondre nzambe na Jésus-Christ te. Nzambe wa kila likolo na se. Nzambe ose moko ya solo. Yende atinda mwana wa ese moko Jésus-Christ awa aussi. Alors, soko olingo za bomo ya seko. Esengeli ko confondre ko sangisa bango ensemble te. Nzambe se moko wa kila likolo na se biloko biso wa ngai mokili mingi wa pesi mwana na ye ose moko Jésus-Christ. Jésus-Christ azo babi bomo ya seko sengeli ko yeba ye. D'abord ko yeba nzambe d'abord. Nzambe ose moko ya solo ko yeba ye. Po yeba o ye nzambe se moko ya solo atina na mokili wa Jésus-Christ. Donc on confondre te. Pendant que ça bomo ya seko. Et c'est mon ami. Il faut aussi ça là comme dans Romains chapitre 10 verset 9. Et ça ba condition mi balé sengelo ko kisa. Pour être obika pe oza bomo ya seko. Dans Romains chapitre 9 verset 10 le Bible. Condition liboso soko lingo le bani. Soko ezali condition, soko lingo sali, soko pour limiter au salate. Yango batu ana mokili. Batu basusu. Ba botama ya sikate pour nani. Pote bazana libre arbitrage, ça va pesa bango choix libre arbitre. Ba décider que ba confesser na bango Jésus-Christ. Condition liboso soko otatoli na monoko moyo mokonzi Yesu. Condition liboso mwana. Condition mibale et soko ndimi na kati ya motema moyo ke nzambe mokili asekrisa Yesu na bawa. Eloko ni le salam. Okozalo biko. Maema so sala ki ya mabe nzambe akosukula ngo okomi pembe nzambe mokili apeso likabu ya elimu esantu okomi mwana ya nzambe ya mwasi to ya mobali ya seko na seko okozwi bomo ya seko et bomo ya seko wana ezali nini ezali sémence incorruptible omoni ndeko mwasi ndeko mobali ozali na sémence ya tata na kati no po sémence eutake pa mobali ute pa mwasi te na kati na nzoto na yo oza na makila uti pa tata na yo lelo yo ata soko ozotosa papa na yo te ozoka ye te papa na yo akoki te aya alobi mwana na nga loko ozoka ngai te ozotosa ngai te nazolongola makila na nga ozosu mwana na ngai te est-ce que tata na yo akosala yango te akosala yango te ndenge moko na nzambe ya solo ndenge moko bato baza na elimu esantu ya nzambe ya solo ndenge mo pe bato baza na elimu ya zabulu baza pe bana zabulu pour toujours eko changer te ba baza na esprit ya nzambe semence ya nzambe ezali ekolonga te c'est ça la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 ezoloba ke tozali na semence incorruptible semence oyo ekoko kufa te yango na liwa ya moto ya mondimi elimu esantu ezongaka epa nzambe mokili mabele ezongi nango na mabele mon pepe ebimi nango kena suke mon pepe kasi elimu esantu loko ekufaka te epolaka te ezongaka epa nzambe apesaki yango. Voilà tozana yango semence incorruptible moto aza na bomo ya seko akoki ko perdre susu bomo ya seko te akobungisa yango te mais moto aza na elimu esantu to aza na bomo ya seko akoki kozanga akoki ko perdre bambano ba récompense na ye. Voilà akoki ko perdre ba récompense na ye parce que oyo abotami mbotama ya sika pe azotambola eyenge bene na liyoba nzambe ntango Kristo akozonga moto mona akozwa bambano moto mosusu abotami mbotama ya sika me atambolaka te eyenge bene na liyoba nzambe Kristo ntango akozonga akozala na Kristo kasi akozwa bambano te. Voilà la différence. Mais atte que chrétien moto abotami mbotama ya sika aza na sémence incorruptible ya nzambe aokende na lifolo soki Kristo azongi lelo akutila kati ya masumu. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça l'exactitude de la parole de Dieu. Bato babotami mbotama ya sika ndenge noti expliquer awa bakozwa mbano mpona ba etamboli na bango mpona malamu nyonso bazosala eyenge bene na liyoba nzambe ba oyo baza kosalela yango te liloba nzambe te eza lokola moto azwi mbela azomi tia
soki yo obotami botama ya sika kasi yo ozotambola eyenge bene na liloba ya nzambe te eloko ezopase yo na nzambe mokili bozala boyokani te nzambe mokili akosolola na yo te yo mpe okosolola na ye te donc so osambeli akoyoka yo te soki olingi ke nzambe mokili ayoka yo il faut zonga il faut tubela mabe maye yo osali oyo ezopekisa yo ke ayoka yo te epekisa ye ayoka yo te ntango otubeli ye otiki yango ye ayoki mpo nzambe aza toujours fidèle et juste mpo na kopardone eza lokola napesaka ndakisa mingi ya telefone yo oza ndeko mwasi oza ndeko mba oza na telefone na yo mpo telefone esala il faut futaka yango mais soki ofuti te so ozofuta telefone eza ya yo okosalela yango okobenga whatsapp okokende osala nyonso ozosepela na baservice nango mais soki yo ozofuta facture te qu'est-ce qui va se passer compagnie ya telefone bakokanga bakoprive yo na service oza toujours na telefone na yo oza toujours na numéro na yo kasi okosalela yango te okobénéficie na yango te ndenge moko ya mwana nzambe botama ya sika soki olingi ozala na boyokani na nzambe ozwa babénédiction na ye aprotege yo ayebi so makambo esenge otambola eyenge bene na liloba ya ye yo moko oza béni mais soki olingi kozala béni te bon ozotambola contrairement na mokano mwa ye oza na kati ya communion rompu nzambe mokili akosolola na yo te yo mpe okosolola na ye te akokoyebi biso mpe likambo te donc voilà yo nde ozoperdre mais soki olingi ozonga lisusu obénéficie na bénédiction na ye otubeli masumu ma yo nzambe aza toujours fidèle et juste pour vous pardonner ne ekomami na 1 Jean chapitre 1 verset 9 et 10 okotanga yango yo moko na ndako moto abotami mbotama ya sika na uta koloba ke akoki kozanga kozwa mbano akozwa mbano te mpo na mabe azosala na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8 oyo aloni na oyo arrosé baza lolenge moko baza ego moto moko na moko akozwa mbano na ye elolenge na mosala azosala po ete tozali baouvrier na nzambe tozosala totravaille na nzambe ensemble nzambe azali juste bana baye banso babotami botama ya sika oyo azotambola eyenge mpe na liloba nzambe azozwa beni oyo azotambola eyenge mpe na liloba nzambe te bo babénéfice ezali te parce que nzambe azali juste na 1 Corinthiens 3 verset 14 et 15 robinine ce qui œuvre ya moto si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste ce qui mosala osali etikali moto mona akozwa mbano kasi mosala ya moto oyo soki mosala na moto mona ezali eziki to consumer ye akozanga il perdra sa récompense mpona ye akobika mais comme au travers du feu on a autant le bino que moto abotami mbotama ya sika ya esprit ya nzambe oui Christ akozonga peut-être akoza ba chrétiens surtout ba croyants de nouveau l'esprit de Dieu bakoza na ye mais basusu bakoza mbano bao bazotamba selon parole de Dieu bakoza mbano te pona mabe bazosala banani bakoza na Christ na besoin de boyer banani ezali bato banso oyo baza na elimo esantu ezali bato banso oyo baza na bomo ya seko bakozala na Kristo totanga nano 1 Thessaloniciens 4 verset 3 à 15 1 Thessaloniciens 4 verset 3 à 15 tolingi te bandeko bozala kati ya libunga mpona bao balali pongi po ete boyoka mawa te loka bao bazanga elikia nzambe akila likolo na se na biloko biso alingaka te ke bana baye bazana na kati ya libunga nzambe mokili alingi toyeba ezala makambo ya elimu makambo matali liwa alingi toyeba mpona bato balali pongi nzambe abengaka liwa pongi mpona nini po ete ntango Kristo akozonga bao balali pongi bakolamuka yango tolobaka toujours omoni ngonga ya moto oyo akufi moma oyo moto akati motema mpe mana ebimi moma wana ekomi moma na ye moma ya retour à Kristo mpo na ye mpona nini mpo akolala pongi makambo maso mazoleka na mokili ayebi na eloko moko te kino mokolo ntango Kristo akokita boye mpo afungoli miso na ye alors nzambe alingi te tozala na libunga concernant bao balala pongi
verset 14 le Bible. Ce qui t'ont dit que Jésus a kufaki pe nzambe asekuse na bawa esengele to ndima pe nzambe akuzongisa na bomoi ba kufaki pa Jésus Christ. Toyebe Jésus Christ toyeba ki ete asalaki nini Jésus Christ na mokili oyo tozalaki awa akokisi mokano ya nzambe bakangi ye babaki okuruse akufi bakundi ye 3 jours et 3 nuits butu misato pe mikolo misato kasi nzambe mokili asekuse na bawa pe amatisi likolo avandisi ya loboko na ya mobali nzambe mokili aza na ngbende na avandi Yesu Kristo mwana na aza na loboko na mobali. Alors liloba nzambe lobi ete bazoyebisa biso d'après parole ya mokonzi ke biso bao toza na bomoi biso bao toza sikoyo oyo tozozela bozongi ya Yesu Kristo biso tokokende te liboso na bao tokokende liboso ya bato bakufa te. Verset oyo ya 15 ya 1 Thessaloniciens 4 eza lokola diamant biso bato toza na bomoi tokokende liboso ya bato bakufa te. Eloko nini eloko bato bakufa bakende nano te pa nzambe tokamata ndakisa nga nazoloba na bino sikoyo bozokanga bozomona nga mais supposé que Christ azozonga sikoyo parce que tant Christ akozonga mokili mobima bakomona na seconde bakomona ye ekozala na cachette ekozala kobomba mate bato tu bakomona ye. Alors toloba ke Christ azoya sikoyo eloko nini osalama soki Christ azokita sikoyo bato oyo bandima Christ oyo baza na Christ na kati na bango oyo babotama mbotama ya sika kobanda jour ya Pentecôte ti sikoyo oyo bakufa oyo baza na mabele oyo bapola bakolamuka liboso. Voilà, ça veut dire que baza pa nzambe te ndenge bato so bateyaka omoni ndeko ya kalali oyo aza kuna pa nzambe azosepela aza na esengo mais moto azoteya ndenge wana soki olingi oyede ye akende asepela pa nzambe ya okomi ennemi na ye. Non, c'est faux. Donc soki Christ azwa sikoyo pendant que nazoloba na bino baoyo babotama ya sika oyo bakufa oyo baza na mabele nzoto bapola bakolamuka na nzoto kopola esu te. Ils vont sortir avec un corps incorruptible et que pour les souter beaucoup fa souter. Yonangai biso to kobonga na nzoto yo tuzana ngoyo. Yangone to komona mo kozite. Nzoto corps mortel ko revêtir l'immortalité. Et longo na bao bauti na mabele. Ensemble to komata po to kutana mo kozi Jésus Christ au likolo. To ko koma na même minute na même heure. Zate ke moto akendeke kuna pa nzambe na ngala na ye oyo akufi akeyo kuna akena nzirana. Non, tous ensemble. Et après tokokitana Kristo tant toke kuna na kokuta mokonzi toziba mbano na biso toziba mbano ba récompense. Alors si mandé tokokitana Christ na Kristo awa ose tant tokiti awa ose c'est comme ibale ko sala c'est quoi liboso za bato bandima avant jour de la Pentecôte. Tous les croyants avant le jour de la Pentecôte, Abraham, Isaac, Adam, tout ça, pour rejoindre la mission. Après un certain temps, après une certaine période, deuxième résurrection à un juste, bateau ban so bandimate avant et après jour de la Pentecôte. Voilà. Donc après ça, ma belle, kozala diable, kozala détruit ma belle, kozala ma belle sika, kozala likolo sika. Na moite na saza kan minda donc lumière nzambe minda nzambe yawone ko ngengisa biso banso. Voilà, la parole de Dieu sostenga que tous se consoler les uns les autres par ces paroles. Donc l'endisama na malobamana. Alors banani o bakozala na Yesu Kristo teta o Kristo kozonga. Banani bakomona nzambe te. Ezali bato bao bakasala lisumu impardonnable lisumu ekolimbisa mate ezali nini mwana nzambe Jésus-Christ alobango na Matthieu 12 verset 31 à 32. Matthieu 12 verset 31 à 32 alobi ete lisumu nyonso esalami ekozala pardonné na bato kasi lisumu contre nzambe ekolimbisa mate. Motu nyonso akoloba mabe contre moi na nzambe contre Jésus-Christ
akozwa bolimbisi kasi motu nyonso akoloba contre nzambe motu mona akozwa pardon te na siècle mpe na siècle aveni awa contre awa ezali moto oyo abotami mbotama ya sika moto oyo oleka atatula na monoko mwa ye mokonzi yezu andima na kati ya motema mwa ye ke nzambe asekwisi yezu kristo na bawapo azwa bomo ya seko moto mona olia akonfese jésus akonfese na ezabulu abotami mpe mbotama ya zabulu akomi mwana zabulu pour toujours la mort éternelle ekochange te mpo na nini parce que na mokili tozali na banzambe mibale mpe na batata ya elimu mibale na Jean 8 verset 38 Yesu Kristo alobaki na bafarisien wana alobi na bango nazoyebisa bino oyo nga amoni epai tata na nga nzambe ya solo bino bozosala oyo boyoki epai tata na bino tata na bango ezala nani zabulu donc nauti oloba toza na batata mibale ya elimu epuis batata wana ya elimu nzambe mokili oyo akela likolo na se tata Yesu Kristo aza na bana baye zabulu nzambe oyo ase aza mpe na bana baye alors yango Jésus Christ alobaki na Jean chapitre 8 verset 44 alobi na bafarisien aza kodiscute na bango alobi na bango tata na bino kombo na ye zabulu vous avez pour peur le diable e bolingi bokokisa badésir ya tata na bino po ete azali mobomi uta ebandela zabulu azali meurtre dès le commencement soki azobuka lokuta mais ezotala motema na ye il est le père du mensonge voilà donc bato bana o babotami mbotama ya sika ya zabulu ceux qui sont nés de nouveau de la mauvaise semence ceux qui ont commis le péché impardonnable bato bana nde bakozala na Jésus Christ te bakomona pe ete bakozala na ye te bakomona mpe nzambe te mais bato banso baye babotami mbotama ya sika bato banso baye babotami mbotama ya sika oyo baza na elimu esantu oyo baza na bomoi ya seko bato bana ntango Kristo akozonga bakozala na ye elongo eza te ke bakretien oyo babotami mbotama ya sika ntango Kristo akozonga soki bazali na masumu bakokende na lifelo non bakende na lifelo te bato banso babotami mbotama ya sika oyo baza na elimu esantu ya nzambe ntango Kristo akozonga bakozala na ye me ntango tokomata oyo likolo ntango tokutana mokonzi bato baye bazosala bato babotami mbotama ya sika mpe bazosalela liloba ya nzambe bakozwa bambano mpona malamu bazosala eyenge bena liloba ya nzambe bato babotami mbotama ya sika me bazosalela liloba ya nzambe te bango moko eza loka moto bango bazozwa mbeli bazomitia bango moko mpona nini po ete baza kobénéficie na protection ya nzambe te nzambe mokili akosola na bango te bango mpe bakokosambela te losambo na bango mpe koyokama epa nzambe te soko balingi ke losambo na bango eyokana ifo bazonga na boyokani na nzambe batubela mabema ma bango me nzambe akosola na bango akoprotege bango bango nde baza baperdant me bakokende na lifelo te ndenge bapasteur bazokoteya certains pasteurs bazoteya ke non so Kristo aye sikoyo akuti moto akati ya communion rompu to aza na kati azotambola enge bena liloba nzambe te moto mona chrétien wana mondimi wana ne de nouveau akokende na lifelo no eza ndenge wana te je crois que na pesi bino ndimbola baéclaircissement mpo boyeba ete bandimi banso babotama ya sika baza na bomoi ya seko bomoi ya seko ndenge babomoi ya seko eza semence bakoperdre yango te alors ntango Kristo akozonga bato banso bakozala na Kristo basusu bakozwa mbano mpona malamu bazosala selon liloba nzambe basusu bakoperdre bambano na bango voilà oyo nazalaki nango mpona na répondre napesa bino lokola eyano na motuna mwa biso ya lelo nzambe akela likolo na se ya biloko biso tata Yesu Kristu apambola bino.